02 732 0450 mbote mingi bisika bozwami na kanisi ete boko mituna wana lisusu nani lelo mama azate lelo lokola mama azate mais mama azali po ataki aki atikaka bana na kati ya ndako biso bana nde toyebaka kobongisa mwa pembeni kolongola mwa salite soki ezali to mpe koyamba bapaya soki mpe ya koya totali mpe tolipesi mpe ya kolia mpe ya komela ya kokabola na bango elongo ezangisaka te mbote bisika bozwami na nzela ya mituka bisika bozolanda na banzela ya ndako bo na nzela bo ya etandeike we point bino moko bo continuer le reste voilà ezali bongo ya bino Fabrice Pembele mwana ndako o bino moko boyebi na kanisi ya représenter lisusu mingi ezalaka te po boyebi nga déjà boyebi déjà onasalaka boyebi déjà kina kati ya ndako ezali obe fondation esika wapi papa lo mananzela ya masini ye mutu akosunga biso na likolo ya mesa to ya mibo bato likolo ya mesa to za lisusu na ye moko na yebite ye ba présentaka lisusu te po boyebi azamona ndako pe ayaka mingi azamuto il fait partie des meubles il fait partie ninga bakaya ba pilier na kati ya histoire ya ayebaka mingi ya ibaka mingi to benga ngana benga ko bebe beaucoup ya communauté pour soki likambo esengeli ta mususu ko se referaka ko zonga kana komi pona ko yeba ete ezalaka ndenge nini nani ngo ezalaka esalamaka ndenge nini ya zali bongo na biso ya Théo Maïla mbote nayo mbote Fabrice mbote bande konoso bakolanda biso boyaki bongo ya Théo Maïla ndenge tomesana koyamba ye na kati ya radio na biso pona komeka kotuna be makambo be ya Elise Toile ndenge balobite buku kotumba bibliothèque te po lobi bana bakozanga Elise Toile yango to koluka ka to yeba na bibliothèque wana makambo ni nango ezalaki po bilei to kolia likolo mesa lelo ezali bongo likambo benge ya lipanda po to kopusa na pene to komi obena mois de juin to kokota lobi na makolo to komi déjà quasi le 30 juin o to zoka lipanda indépendance ya komi tuna na kati wana indépendance wana penza to zwaki po mingi ba fetaka indépendance ezaka kana mutu na bango mabina toke ko sala feti ba muziki ba sangani ba sali ya bango besare lipanda ba association esangani esali obengo soleil lipanda bande ko boye ba sangani mais but vraiment o ezalaka to baka message o to koki ko zana ngona sima to mwana o ya koki ko banga lelo atuni po mingi ba botamia bana wana ba yebi lipanda te ba yebi te ba mona kaka na ndenge ya ko fêter bana wana tamba ko tuna papa to mama lipanda to indépendance c'était quoi c'était dû à quoi ezalaka ndenge nini yango na ko tuna ya Théo indépendance wana o biso lelo bato akoma ko fêter sans pour autant penza ko yeba penza signification tango mususu ya likambango to zwa kango na lombango tozalaka préparé te toza vraiment indépendant toza indépendant te toza souverain te yango penza ezalaka ndenge nini po te tokoma na mekambango ya indépendance ya Théo malobomboka yo omoni ndenge tolelaka na toyembaka na tobinaka indépendance o babeki mpwanza o bangala balobi lipanda faut se référer na conférence de Berlin. La conférence de Berlin, le 15 novembre 1885, et c'est là qui, en février 1885. Vraiment, vous vous rendez compte, 14 pays européens, donc 14 pays à Mindele, va décider quelque part, na poto bavanda, pour na ba sele Soria Congo. Donc, basa la partage Afrique, mais na lisolo na bango penda o bachaki en exergue Congo. Ça veut dire quoi? Ah, ba découvrir kuna sous-sol, ba découvrir kuna mai, ba découvrir kuna banzete, donc mboka wana photo kabula yango. Donc, ba kamati mboka wana comme si ko Angleterre qui na colonie, ba pays belé qui na colonie, Belgique a sanga colonie. Babi na roi Belgique, bon voilà. Donc ça veut dire que Congo est commis parcelle ou propriété privée à roi Léopold II. Donc je m'explique. Nzete, Mai, Moupepe, Mabele, Samabele, et ça quoi appartenir na roi Léopold II. Donc bisok le quoi sujet naïe. Et ça la mana na mokilité que mboka moko c'est la parcelle ya moto. Après 14 pays wana européens na ba américains na kati les basangan be komona
roi Baudouin ko amassé fortune moko ko sakanate Léopold roi Léopold II balobi 1-1 yo fofo cédé boka wana. Donc ça veut dire na 1908 je crois Congo Ouezaki, donc propriété privée, il y a roi Léopold II, et comme colonie, donc c'est dans la Belgique, et comme colonie. Donc comme colonisé par le Belge, place comme Congo belge. Alors, fait des comptes, Belite congolais, Oyo Bako Tangana Mindele, entre autres, Bakashamura, Bakasavubu, Jean-Marie Kitu, tu vas parler, mais quand même. Comment tokoki ko vanda kaboye na mabele na bisona ezaka ko partir na belto gagna quel côté na 1941 Kasavubu qui était moniteur n'ambatake là je crois bien a eko ça la mémorandum moko ya ko revendiquer droit de premiers occupants. Donc et tout dit Libaku ya ba belge Yato Maïla avant de continuer pour makambo ko ba penza eza mutu ya mingo donc 14 pays donc bango basanganaki ikolo amesa balobi ete ndenge mboko to komona ngona kafumba ya mboko ezali bongo Congo ezali plus de 80 fois la Belgique to décider to pesa ngo epa ya moto do basimbisi moto ango bango ba décidaki donc bato mosusu bazalaki te baponaki kakaye sur base de quoi baponaki Léopold ponate baza 14 pays baki ko ponaye Léopold kakaye moto za la propriétaire donc ils a même pas ya mboka mais ya yemoko personnel sur base ya nini pona zalaki na mbongo ebele to ya futaki bango bango to asombaki yango to nini ya to limbola na nesika bon au moins sikoyo au moins to en Europe au moins ba rwani somona na Belgique baza koko moko bango tu bauta na Saxe-Cobourg tala quand même ata au moins roi aza roi de Belge maza roi Belgique te ozomona nuance ko la boni on a été yo ko bandela ici to le makambo yo roi Philippe Albert il est roi de Belge mais n'est pas le roi de la Belgique. Ça veut dire oza roi na biso mais roi na mboka na biso te. Donc oza roi ya ba sujet. Il y a ba sujet. Mais ya mboka te. Mais koko na ye azalaka mukondi ya mboka. Donc au moins les bako pona ba bon. Ba flamand na ba wallon. Ba yo kana raté. Bako kana te. Bon sorti toti toujours mutu moko lokwa neutre. Donc ba ke lo kota mutu moko esika moko. Parce ya udi na Saxe-Cobourg ba bizala wana. Donc yango monaka ba empire na ba royaume nyoso monaka bango tuba ba cousin ba neveu ba nièce. Alors là ba mona que bon topi Norvège am c'est topi bon topi sa Belgique comme na colonisé parce que Belgique a une colonisé parce que ba mo ba colonisé par les Hollandais ba néerlandais ba pesi Belgique ba bi quoique roi Léopold II Congo et qui parcelle ou propriété privée roi Léopold II mais ba 14 pays ne sont pas côté de la ye o lenini o salinini yango na photo zonga kana nini wana ba koro ba signaki ona lo ba na kolo ba lelo ke Congo eza réserve mondiale donc Congo eza lokola libuluma nzengele oyo 14 pays ne sont etokaka donc toko lo ba lelo nde to lingi tant que toko zonga na ba charte wana te parce que quand il y a contrat, il y a une clause à contrat. Mais comment Congo a été sous-sol na été? On ne participe pas à l'économie du marché. Alors, c'est quoi le Cambongo et sous-sol pour lobby, Mboka, il y a un ici indépendance en Openza. Tu vois qu'indépendance, il y a un sujet. Bichon en tant que sujet, tu es indépendant, mais sans pour autant que Mboka est un indépendant. Moto Yangwana. Ok. Indépendance, c'est l'ingé l'obani. Que tu as une colonie, c'est quoi, tu es comme indépendant? Tokomi sunga. Biso moko bato. Mais ma belle siko. Alors le problème est la clause d'indépendance est anime. Parce que quand on parle de l'indépendance, on parle économie, na social na armée. Est-ce que l'économie na biso avec na maboko na biso? Au moni ba politicien na biso tango kala. Ba mona kaka indépendance bango nyoso à part Kasavubu ozako brochete Bolikangu Kinisho Jabolia
soko bake ko beta meeting bazo tuna bango lipande zani ne bien lipanda yango na poche na bimisa ko bimisa te ba Kongo ba koiba mu Kongo so ke kingoto so ke papa ke mpoanje zanini te okoma lokwa mindel to banova na kalina oleba bisa batu ke bon moni bon nyoso zo ça tombe pas du ciel ça vient pas du ciel c'est que mundela salaki lelo boye ba ke passe na biso linge bana passer biso to ko sala na chaka par exemple ya transport en commun de Léopoldville TCL bolebo mindele bo kende ok bake mais boye bite ke camion ne tambola na pièce de rechange bachaka oil boye bite bokazi ndenge tambola na tambola na masuba bo skise na terre bomoni eloko ebomaki biso yangwana mais qu'on donne dépendance soko penda basina qui charte bien yango ngala tele maleba que table ronde il y a janvier 60 comment ni balaba même ba misente pas de biso ba misente na table ronde avec des choses différentes ndenge ni wana témoin mais na bien table ronde o ba kasavu buna ba banani bayaki mais c'est qui guerre bayiba ite so bazagende cause ba même orchestre ndini na fidèle à mission na bi et puis conseil nango ya indépendance betaki wapi to tata anamo comme naval na Belgique betaki wapi to na excès betaki wapi oh mais non enfin on na salle quoi de coca na mais na fona parenthèse on ba mission o ba kalebe ko beta les 30 jours la table ronde 60 et ça les copa étudiant congolais na Belgique ah étudiant congolais de mutu ba bengi c'est musicien pour ba robeta non et ça qui ba ben festival ba koti moi document moko est-ce que peut orchestre musique ko ya ah tout ba yete makambo ko beza makambo mutu ya tout ba histoire et ko sabiso ba tout ba yebite mutu ya na kopo na Thomas Kanza na Moussa Camus ba intéressant Vicky Longomba mutakene ko mona kale tali solo ezali awa yango yo rien à voir avec le gouvernement belge rien maintenant là on a bagna passeport ni là on a toki notre pays toki colonie 02 732 0450 bande qu'on habite ceux qui vont dans pendali kambo il y a tu as la ramuta ba bombe oyo ko boako ezali bongo atomique l'air ba beti yebisanga omoni bato ba ki na conférence na oyo table ronde banda ko banda banzezalanda ti na suga nango Pierre Moulil ba ko ta concert ba ko ta concert na poto yo mona kasi ko ta concert boli ko ta concert ba ya na mise point ba ya kana mise eloko sengo concert ninga beta peut-être n'excès de indépendance ba beti mais pour ba beta on va profiter qu'une occasion on attend ou ba mais oui et comme il va yesi ko yo ba ko kuta indépendance allez ba kutani siko ba kangani ba photo et ça le ko ba ya kina muto sala même nzembo ya indépendant chez Thomas Kanza kale achane bakombo omoni la preuve elle bazonga nzela moko te nzembo wana ya indépendant chacha mais so de ngota auteur composé c'est Thomas Kanza bakombo bakisa magika mais rien à voir avec na ndenge que basengi bino bosala nzembo la ndenge Congo ezidi panda mais babeta ki concert wapi l'air ba ya babeta deux concerts oki makambo ndenge to lobaka ah wana métro Roger na hôtel Plaza mais bino bosali boju to tshalo kwala basine charte Congo comme indépendance et ça la fait c'était mais fait dans les quoi babeta ki wapi banane bazala ki invité mais banane mais invité vous allez ba roi baba mutaki ministre le wana Georges Esquins Maurice Derix soit accompagné qui bango qui commissaire principal à la ville à Kinshasa monsieur Petillon qui gouverneur général Payaki mais fait aussi mona que kala beta est-ce que ça sobina teo kasavu bazobina neto maila likambo yo lobi esa ya mutu ya mingi on la bakate yo za la penja buku ya makambo ebele po yebaka mingi olobi ngo bien natangwa lipanda ba 14 pays wana basangani bapesi yango ebongo pa ya mutu moko roi Léopold na 1908 balobi ke non to monite esikana nini ezebele mbongo ezobima mingi wana oloto tika ngo pa ya mutu esengeli te yango comme be colonie to propriété ya mboka au Sedango donc propriété no au Sedango tout en sachant que na ki règne na yo azala ki roi ya propriétaire ya Congo wana bato bakufa ebele maboko ekata na ebele makambo kili salama tout le bas sous le regard il y a po lui bato na bande ko kengela
bande ko kengela ndenga bande ko gérer ba bozui wana ya nini to ndenga bande ko traiter ba sujet na ye na kati ya mboka ko traiter ba sujet na ndeni ndenga bande ko traiter bato po ba crime salamaka bato bakufa ebele maboko ekata na ainsi de suite siko ba crime wana lelo to komi komona ke ba elite moko ezotelema pona ko revendiquer ba to ko kikoloba ba nini droit ya ko pouvoir ko poursuivre likambo wana mais tant to tali na kati ya histoire to monique makambo ebele ba condamna mais likambo wana ezako moni mo tabu moko boyi ba lingaka penja ko kota na kati ya nini te po ba accuser malgré que Belgique esengaka ba excuse oyo ba emer ba eki kozala contre likambo wana bolimbi sabante ko omer mais bon na ko ba kaka au président na bina lobaki o ba zaki contre ba excuse pona ba bonaki y a pas de raison ko senga ba excuse na kati ya nini wana o komona tene sika na ko sala moi embouteillage pe na kati parce que au moins il a droit ba lobaka donne-moi le fait et je te donne le droit. Est-ce que vous avez un document? L'air de indépendance, il a fallu, parlementaire, bon, peut-être une semaine, 2 semaines, archive. Au moins, les autres, Bakata Maboko, donc, M. Koch, M. Moulard, M. Kalina, Baza Batako Sambisa. Mais est-ce qu'on a de preuves? Non, pas cet exemple, Mokoboui. Au moins, chemin de faire Mata di Léo. L'air Baro Salango. Na contrat, Baloba que, Moutoua go Koufa, na Moussala Oyo, Bako dédommager famille naï. Mais chemin de faire Mata di Léo, Bakoufa plus la moitié d'une province. Belge Bafoutate. Bafoutate pour nous faire mbongo. Mais ça la communauté internationale et le nombre de morts au Bakoufa. Parce que Batouan baki plus que ce que bazo beta bango fimbu, bazo sala na moyi, ko kamata mabanga na ko bukango na marteau. Au moni, le coup la présidente d'un seul bakata maboko. Bakata maboko dans le sens que bako ya le coup la ngai, tata na yo tout ça ban. Balobi na bisoke. Faut totaliser autant de kilos ya EVA. Binofo autant de sauts. Soko bazongi to koki cité. Lokola maboko eso salate bakatinga maboko basimbisi yo mwana nanga. Ah Seigneur Jésus. Yate maïla to continuer les soucis na kambona ya kotala te. Indépendance ezwami. Ba négociation ya indépendance wana to ba clause ya indépendance poto lobiango awa to zwa ki indépendance ya biso bato. Biso bato to komi indépendant. To komi bongo to zali juste na propriété ya Belgique te. Mais ma belle pour le bi olobaki yango alikambo na olobaki te le sous-sol to koki ko simba ngote. Ma belle ya Congo to lobaki eza ko appartenir na biso te donc en soi toza ba locataire. Mais ko appartenir na mukandani. Toza ba propriétaire te. Ko appartenir yo na mukandani. Bongo Mobutu a sali 32 ans de pouvoir wana na kati ya nini. Makambo na nyoso to ya. Omoni ba dossier musu Mobutu ko lobaki. Dossier ezoko lukaliwa mutu. Donc ba milliards eza en jeu. On a au côté dans l'Isolona, on doit avoir une institution forte. Il y a un mingi. Na Congo, on a besoin d'hommes forts. On a besoin des institutions fortes. Or que parlementaire, comme Kobenga Bangwa Bisima, honorable. Azala na dossier que voilà, nga batinga na commission ya boui. Ou bien batinga na commission à cuivre. Alors cuivre à Congo, makandenge teka makandenge to bandine bandeli. Wana ça va. Mais bino boya kaka omoni ler ba kamanda ba ekero ko lycée makambo ya contention belgo congolaise. Bagi na maloba, mais bagi na documenté. Kamanda lobaki nini? Nazan habilité ya corrompre relation privilégiée entre la Belgique et le Congo non. Mais comme bagi na document propriété c'est relation de non. Basololaka papier sur papier. Si il faut que bon, ok. Tout le monde a mis bas. Et Salamine Dengeni du Congo a gagné combien? Manque à gagner Zanini. Kilomoto. Donc, Ezabi Loko Moto Salega, on a biso moko petoko ebate, mboka na biso nini. Parce que, au Moni Congo, on était déjà mal barré dans le sens que, Batbalbake,
Tu dois qu'il y ait indépendance avant, non? Non, non. Presque 80 ans de colonisation, c'était déjà, ça va. Mais c'était dans l'impréparation. On n'était pas préparé. Parce que, et là, nous sommes passés à l'étude de faisabilité. Toujours de l'indépendance, c'est souga nangwezani. Et ça, le coup, moi, je suis venu tata nae. Tata le sakayo. Tata ndakwa tata. Mais les autres, mananda, aux autres, qui ne foutent là, au milieu ça. Il faut oyer banyo son. Yo kaso bimina comme libre. Ah, père la gare la ngal sauter. Mais il faut lire. Ce qui nous faut foutre, c'est ça le Congo. Et ça le là, yo tamusaka ngana tamusaka te. Na mona kande ko tamusaka ate il faut tilinga fola. Tozo que ne Paris des salaires au tilinga fola. On les to comment 02732 450 Papa lo malandela masini ceux qui ont conquis côté la biso moi le embo moko ya zalaka ya franco embaka likamba mabele yango to ko lepela wa likamba mabele po to ko tala na esika na ya te lo biango to joie indépendance mais to ko yeba lelo ke sous-sol na biso to mboka ndenge pesi biso exemple ya roi des Belges aza roi des Belges maza roi ya mboka te nde to komona ke lelo pe biso ba congolais to zwa lipanda mais mabele na biso nane zwa lipanda te siko po to zwa lipanda siko mabele na biso to kosala nini wana to zoyeba ngona deuxième partie 02732 0450 papa lo malandela masini to koyoka eloko lobi eza mutu ya pe e salinga malili na nzoto bano ba chair de coq ba chair de ngando po ya kotala te tokanisaki tozwa lipanda tokanisaki ete bato bayaki ko négocier bakasavubu balumumba banani wana bayaki ko signer na ba traité ba signaka te mboka eza libéré to komi pays moko souverain ya kotala te lelo po to fetaka le 30 juin tozwa lipanda mais tant to kotala lisolo ngo penda na kati ya bozindo to koyeba te toza na biso indépendante ezali biso bato tango mosusu nde toza indépendant mais mabele to mboka esika to vandi toza indépendant bongo ya te ceux qui mboka esika to vandi ça toza indépendance te le ciel likolo aérien na biso wana pesa pe eza biso ta ya sabena lo wa boni sabene sai kufa kala ya te magami yokolo oh na iso sabene kufa yo penser ba ko kufuta mbongo Congo ta yo so mona société aviation et kufi bagba voyage qui aller retour ba na Belgique retour mais balabité moi voyage te bon ça ba so mbongo te tililo donc et puis ba ko sani l'air sabene kufa ba sala gini bakene ko ceux qui avaient moko ya Suissaire ceux qui sala moi intermédiaire ceux qui ni avant ba créer société mususu ba benga ki soko alors ezali donc ezali que au moni Congo ako au moni mboka oyo eza na mbongo na niveau moko et puis ya Congo na niveau moko yango moni guerre ba flamana ba walo ezalaka talaka so ba sona ba flamba ba indépendantiste non le ba no photo kabona ba walo ba bisa bango chantage au moins so to kaboni nyongwa Congo eza Belgique te eza bino ba flamba parce que biso ba tana so ba flamba ba konza biso donc eza na makambo ya mbongo ebele maintenant ya na ndengo so bake ndeni mboka na biso tozali na kita ezaka biso te pourquoi l'état d'indépendance il a fallu ba politicien nyoso bayoka na po na intérêt général mais or mabe mutu na mutu comme ko tirer couverture na côté nae je m'explique l'état d'indépendance le 30 juin 1960 na juillet 60 Mitiri et Salami et banana quand Léopold II comme kan kokolo et Salami ndenge nini bazwe bisa ba soda bino ka indépendance ya pona bino indépendance ya pona ba civil ba soda balingi ba bakisa ba ngombongo ba soda kan kokolo ba komo tomboka tout ça bona bon Émile Yonsens qui était commandant en chef a bengi batuna messe des officiers Badbafandi akamati tableau ozolo nanga akamati tableau ati akomi kagaboyi après l'indépendance égale avant l'indépendance ça veut dire que ce qu'on doit dire héros avant l'indépendance le col a dû mitindo ya ba mi continue binoté après l'indépendance on doit dire héros ba militaire ba interpréter que on ba tombo ki ba ke ko ebisa Kizenga qui était vice-premier ministre na tango wana déjà na tango wana Kizenga ke sa Lumumba bi
tala makambu commandant asali nini o alobi invité boye do apatiki makambu Lumumba komaki impulsif a bengani Emilien Sens a bomi force publique asali ANC armée nationale congolaise ati Lundula commandant chef wana Lumumba wana tozu déjà Lipanda mais wana na ba juillet 60 OK Tchombe le ramoni bongo abi indi Tchombe asali sécession à Katanga donc Katanga est comme un pays wana à 2 mois d'indépendance non te préparer ba dossier mais Tchombe asali sécession Albert Kalonji nini a sengi autonomie à Sud Kasai l'air bakangi Lumumba kizenga eko sala République populaire ya Congo na Stanleyville yebisanga nano olebo wela ba dossier zali ke miba eko tsaka ndenge nini otra ko sala ka ndenge nini shani te bozo wela nanu positionnement alo bolingo bokende wapi maintenant sikoyo le 5 septembre Kasavu alongoli Lumumba abi yo sala mobulu tout ça boye na longoli yo Lumumba le bitin yo ko longola ngate ngai parlement faut ngana premier ministre a longoli président ça veut dire que bako yebate régime parlementaire ou régime semi-parlementaire ezaka ndenge nini oya longoli muninga Mobutu siko qui était commandant chef a bon lokola bino ba politique boyo kanate na Kasavu na Lumumba ni Yes, tu as eu pouvoir par la force, c'est comme pouvoir armé. A du pouvoir, pouvoir armé. Asali collège de commissaires généraux. Au moment où Tshisekedi, Baliaou Bayaki. Mais il y a des Mobutu, il y a toujours un Mobutu, il y a un journaliste. Akendaka na table makambo ya table ronde tozolo ba même si ezalaka nango organisé na gouvernement mais azalaka parmi bato bayaka na ba compagnie qui délégation oyo et yaki na nini wana pona ko signer ba nini pona indépendance dès nini Mobutu muto azalaki journaliste ayeko se retrouver na makambo etali bongo politique ayeko kota na makambo etali bongo kisoda ayeko comme force de l'armée makambo na Joseph. OK et là ba balobata ngoyo Mobutu accompagné par politicien Mobutu a déjà na poto Mobutu a poto de faire les fins 57 azalaka déjà awa soi-disant école ya journaliste atanga na mons tout ça l'air ba politicien na biso ba yé na janvier 60 Lumumba zakite on a Lumumba na boloko le bali ko siéger Kasavubu na Cléophas Kamitatu ba esi ba belge abi biso to ko siéger te soko Lumumba bimité nungu putu pata e kende zonga ba bimisi Lumumba na boloko comme Lumumba ki yemoko a se préparer quitter faut na secrétaire te ba bitu na mona mo pas la kawa c'est là où on a collé Mobutu. Alors Mobutu au à la secrétaire ka Lumumba a comme secrétaire général il y a table ronde. Mobutu qui était étudiant, Bomboko qui était étudiant, l'air sikoyo ba politique bazongi na basaki na bango bango so baki. Alors il y a par reconnaissance. L'air Lumumba a présenté équipe naïe le 24 juin 1960 a nommé Mobutu premier secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Donc l'histoire nous retient que premier secrétaire d'État à Congo, c'est Mobutu. Nebalbako, Mobutu est secrétaire particulier Lumumba, c'est faux. Mobutu est secrétaire à Conseil. Mais il était dans le siège à Mobutu. Mobutu est secrétaire particulier à Lumumba, c'était Damien Kandolo. Oyo, ba Belge, ba corrompa qui est, acha ba micro, na bureau ya Lumumba, tout ce que Lumumba disait sur le défense de Koyoka. Alors maintenant, là, ce que Lumumba a nommé Lundula commandant. Mobutu qui était dans le siège à Lumumba, Ngapé na salle armée. Lundula déjà va kanké na Tchombe. Comme moi, c'est là où Banomaki Mobutu. Il était au bon endroit, au bon moment. Au bon moment. Et puis, c'était un opportuniste, Mobutu a profité. Mobutu digérait le Congo depuis 60 ans. Imagine toi, tu as indépendance. Le 30 juillet 60. Donc, le 10 juillet, Lumumba a convoqué une réunion restreinte
il y a Batoune Nanda na ye na boulevard na Gombe. Au moment où bazo siéger bazo solo là, Mobutu a outu kuna na DJ Pakoti, n'était sobi li solo là, aloba na bango au nom de la loi je vous arrête. Pourquoi ça rien na Boututé? Yo un simple commandant chef, aux même ministre intérieur, aux même ministre à défense, place premier ministre na ba ministre baza. Bato bazo to bade okanga bango. Na simana ye banani bazalaki. Pour koka ko poser acte ndengwana. Ba américain. Mobutu a été depuis mon homme. Donc tu le ba préparer qui? Mobutu était premier nation tenu à salement ko na ba c'est très tôt. Donc alingaka salango depuis Kalame ba ebisi azela. Na Mobutu na Lumumba na Kasavuba ba Mobutu. La preuve année. Alobi je vous arrête. Qui c'est nga ebisi Lumumba to kangaye. Lumumba non Joseph, tu as un verre de tout, rentre à la maison. 2 jours après, à ABC Batounaï, au monde de Babanganga, à quel qu'on récidivait pas Kassavou pour na mongalé ou tomber dans mon stanley. Ma sœur a tombé Kassavou non. Donc, mon bout a neutralisé Bango à n'importe quel moment. Mais ce n'était pas encore le temps. Mais il faut accoler la nuit. Bah, pour ça, nous avons se préparer. Donc, seul Moutouago la Congo na Makamboyo, c'était Mobutu. Il avait des dossiers, il avait 4 cartes en main à Bétangwabe. Tout le bâté, na kati ya histoire oyo, na kati ya indépendance oyo, la clé. Et c'est là qui Mobutu. La clé est Mobutu parce que azaki na connaissance ebili. La connaissance ya Makambo. La preuve à no money, na pe lokwa liwa koko. Bon, tout ça ka de coca lana. Basoda ONU. Ba commencer ba bêtise na Congo. Entre autres ba Ghanéens. Ba ofanda na building royal commanding. Ka royal. Maintenant, ba dire au lycée réunion Barbino, ba Ghanéens faut pas dégager. Faut pas zonga. Mais comme Mobutu est commandant, Barbino est bon, on a noté la lettre. Na siège ya ba militaire Ghanéen ba lungwa. Mobutu a comprendre. Abino. Ngana sa colonel Kokolo azali yake notika. Mais même si colonel Kokolo lata tennis ana ba soda. Kokolo alata tenir parade na munduki ake kotika lettre. Or ambassade ba des pays okokota na armée te okokota na tenite okokota na sokoto te okokota na munduki te. C'est comme ba Ghanéen batali de l'autre côté à boulevard. Des camions militaires armés jusqu'aux dents. Ah bon? Mais ndeni yo yawa oyena tenue militaire oyena militaire. Bon, militaire Ghanéen ba bien to mekana sommation so ba yena ndenga solo. Ba beti arme likolo pum. Ba militaire kan ko pe tellement bangi na mutu ba ko ba so tout ba bien do boyeli guerre ba bomi kokolo. Makambo to lobaka tambola na mokilo na makambo. Papa alo bana ebite yo makambo oko yoka pona lobaka yate yo abwaka ka ba bombe ako bwaka lelo na yebaki yango te e na kanti ko batu mingi pe ba kolanda ba yebi yango te mama Bobila pesi mbote akolanda yo abisi biso to pesa yo mbote bande ko ba kolanda biso bongo na 02 732 04 50 bokende pe ko s'abonner na Mama TV Mama Mimi TV kuna na YouTube pona te bo landara lisusu lisitwa botondi sa abonnez-vous ndenge bano balobaka savonnez-vous bo se savonner kuna na kati penza potato ko ya to maila tozwi l'indépendance mabele ya bisoté o to ko yeba lelo ke mabele ona eza ya bisoté ya ko yeba sikoyo tozana bokondi ya sikoyo ye sikoyo po avant que tutoko tana na bokondi ya sika Kabila père ayaki Kabila père aye à cette négociation pote baza na bamboka ba kende po ba ya kolongola Mobutu na pouvoir esika vandaki depuis 32 ans. A négocier ki na bango makambo ndenge ba négocier ki oyo ko sala te Kabila ba ko boma ina kationa. Po akomaki témoin gênant. Tango akomaki témoin gênant, c'est par rapport ya ba secret oyo kaka ko liebiso na kati ya indépendance oyo Kabila tango ya azu pouvoir amonite a na esika oyo batoyo il faut to banda sikoyo kolongola wapi esika soko koyeba lisusu na kanisi na tango wana franc congolais ekomaka likolo koleka dollar mbongwe mataka ba américain et pesaka bango palpite wapi esika ete Kabila komaki jeune ya teo est-ce que penza Kabila père azalaki muto pe
akokaki ko bongisa te ko rectifier ba erreur Mobutu asalaki. Kabila a quoi rectifier, mais il s'est trompé d'époque. Au moment où tout est mouvement, tout est changement. Kabila a le pouvoir de l'air socialiste, il communiste à la souté. Le bloc Est, c'est Koufa. Or, Kabila a du pouvoir. Kabila n'était qu'un simple porte-parole. Comme tu as dit, français, anglais, a déjà député dans le 60, Bati Kabila. Comme il était vraiment intelligent, il s'est abandonné à la guerre de libération Bandakala. Mais il y a un dossier où on Simba. La preuve est arrière-garde. Tobengaka, arrière-base, et ba Burundais na Rwandais. Alors, Rwandais déjà, Américain comme Balinga Balongola Kabila, Balinga Kocha Mutumoko, na côté Afrique centrale, ou Azaloka Mobutu. Parce que Mobutu a fait le sale boulot. Pour la Mindele. Au moment où il y a un Togolo Mobutu, ça vraiment c'est un homme. La preuve est que j'ai signé le pacte avec le diable, n'a dénoncé Mobutu. Mobutu a coupé na cercle Mobutu quoi que c'est la kilo na niveau moko. Mobutu a coupé na makambu et belé. Mais comme à mon avis Nandimaki, or il y a Kabila Siko l'air commis aïe. C'est ce qu'on appelle une prise de conscience. À mon avis que j'ai des comptes à rendre à ce peuple. Mais dossier on a nazui et kokate. Et kokate. Imagine-toi, tu as du pouvoir. Chef d'état-major rwandais. Chef de mission diplomatique, Ozaki, ministre des Affaires étrangères, rwandais. Chef de renseignement, rwandais. Chef de transmission militaire, rwandais. Yebi Sanganan. Boyebi Sanganan. Tolinga Osuka wapi, Tolinga Okende wapi. Et puis, les Kabila a pris une décision. Barouane Bakendit. Oh, j'ai vu le type qui était en bas de toi, parce que je ne même pas toi. Donc, aïe, Baki n'est pas ton côté. Parce que Batila qui est côté là. Mais Yozo Bengana Batu. Soutien les Abanani. C'est ça l'erreur. Et là, on a la qualité de faisabilité. Eh, bébé, Bakaba Kende, Bakende comment? N'en mona Batumso Baka. Eh, Bitumba Rwanda. Ndé to se belebo to côté la bango moko te to sambo. Toi na moral la troupe te, toi na armement te, toi na transmission te, toi na renseignement militaire te. Bitumba siko, au moins de choses dans le portable de la voiture. Au lieu que les gars, ils ont l'accès quand tu es à droite, armement Bitumba yangwana. Bazo localisé place aux alliés. Mais tout chaque exemple, ba Israël na arabe. Au monde de Barab entouré Israël, mais les Bachaka prennent, Banabalila. Israël est un peu de Ndenge biso, ce qu'on te prépare armée. Ce qu'on mourra la troupe et qu'on la té. Justement, il y a Théo, pour préparer l'armée en gros, Tozoloba. Théo, quand tu as Kabila fils, Théo, quand tu as 1+4. Ou après, si tu as été, Kisaki Bemba, Kanagi na Centrafrique, Asalaki Dini, Koko, tu la prison, Asali 10 ans, à Zongi. Kabila fait sa longue, tu es dans l'époque à Tshisekedi. Kabila fils nan. Yé mingi balobakaite, yé azalo kola neti moi Mobutu mais revisité nan ndenge mususu po ayebi ebele. Ayebi ebele pourtant on négocier pe. Oh to bengi bongo transition na eto to lo banongo passation ya pouvoir na ye. A cadenasser oyo azali awa pote bakoka kosimba ni ba bien na ye ni ye moko mutu bati na ye na nini te atabolanga na ye librement akobima soko abimi ainsi de suite et tout ça to ba yepe lisusu na makambo yo pe akoka ko zala mutu moko akoka ko déclencher les kambo akoka ko déclencher mes problèmes ezalaka outi wapi au moins le problème ezalaka okozo mutu moko fabriquer akomi marda koko na mboso alinga hotel bi oyebi yeba place outa. Alors, Moutouana, il faut ayeba place na outi na zo kende. Na négocier qui nini, de deux choses l'une. Ou on dit liwa, on dit or, bito tellement égoïto, mi lingi tellement, te banga ka liwa. Au moins, Moutouana Kabila, ayebo négocier, ayebo solo na batu. Te mona ika ka ndengwana zo tambula. Te, a trop costaud. Parce que les Congolais te sous-estiment. Au moins les Congolais,
Congolais au moins to soin. Ozobenga vite. L'air mon a trop plutôt linga beta yo. Jamais Congolais bundaka beta kaka. Oyebite mutu wana tamso baluka kana tatami, oyebite mutu wana sport na sala, ozolo bakaka olingo sakana na beta yo. Yango butu mona kabila oyo pecha pampa mo butu kutokimisi. Ya yiki na basapata mbula. Mais na basapata mbula yaki nango. Oyeba baki simana ye. Lera lala ka ba téléphone adwaka oyebi elilo. Lelo. Donc mboka ngo seul mboka open ba kataka batu communauté internationale lo bakate. Mais ce qu'on des Ivoiriens bien des Burkinabé ba kufi o kana ba télévision poto. Ya to maila to ko kuma kalamingi te to ko mana suka émission po yango to bagate ya kalika mobe ngonga. Oyo to zwi sikoyo awa. Mwana mboka. Oyo to komona pe makamundenge koleka élection ko sala makalamingi te maponami ko ya. Likambo mabele tozolo bapo tozolo bakaka décision ezo makaka pa occidentaux po ceux qui balengeli mutu bakeko tia pression yo il faut longwa to remplacer na mutu mususu de l'autre monde Moïse kuna ba kangeli porte ya ba Congo ba boya kota po yepe likambo pe kaka ya l'opposition po ba ko ba ke aza mwana mboka te ainsi de mais toza na mwana mboka yesu ko mwana mboka toza na ye ba secret ya kilo boye oyo ezali awa likambo ya mabele akokoka kozongisa na biso mabele na biso nengo zolo ba élection na ebite so élection te ko arranger makama Congo les élections il y a deux sortes de votes vote de méfiance peuple a rejeté ou bien non vote de confiance na vote de mépris donc to mépriser yo alors ba vote ka mutu ndenge nini selon feuille de route na ye selon projet nango tozongi na président na biso Antoine Sikoyo basala bambule belé na opposition ana ba dossier belé que parce que ba kota na opposition pour na ko pouvoir ba kota na opposition pour na ko s'opposer te ba kota na opposition oh ndeni bozo bongisa ote ndeni bozo sala bote mais biso to ye oyo ayela ki bisabi nga soko na ye na bite soto la film mo boy ba policier mo ba telemela ki abi o nga na sala bo po na bino soko to du pouvoir policier kozana ndako na ye so mutuka na ye ngaso na du pouvoir makamba ese wana bobo sana na bando sana kutukuna ngana ko tangisa makila nga po na mboka oyo ngaso na du pouvoir Congo est comme Allemagne d'Afrique. OK. L'air côté na pouvoir tata bato ki na idée na makamba bien balobi no moni oyo ya yote o moni oyo ya yote o moni amite la bibo si on réussir sur peuple nini ya moi no moni sur problème ezali que bilwa or faut que ça l'étude que ekota kandene bimandeni mais sikoyo bitumba esikude comment amplifier ko lega 20 ans sur to sala na mo pona ba se yo o monde ozawana to ko mona yo mais kaka kotala tatu donc eza élection to lo basiko que makambo mabele o toko tikala kaka kozala kaka toko tikala te eloko na lobi que il faut qu'il y ait des institutions fortes to du ba député na bino bobenga ba honorable ba sali ba commission que yo commission boy bon to que nous soit na bato parce que bitumba c'est simple je m'explique to lo ba bitumba est pour na sous na bisoti biso to na sous na vision de transformation te ba américain bitumba pour na coltan boya ba belge pour na parler boya bon biso pe hein to kamati auto pibino mais to lingi 40% bo garantir payer bien social ya na bien-être population ole bo tangisa makila bo mema somo ole bo boma batu bo boma lisute mais biso o moni Congo za lokola mama na tindio mikate apeso 10 euros yanke muka fana na kwabi oh Fabrice Ramon ba pio 10 euros ya opia 10 euros okangi poche bobundi muiba kamati 10 euros no sakena ngotene lokote ole pe ko 10 euros ole le pas maman 0732 0450 boyo kezala kiboko ya Théo Maïla o tozala ki ne bongo likamba Congo soko tabandi ko tanga ngo toko tanela ngo nalanti toko zalati fin du mois toko silisa te ya Théo Maïla na 50 to silisa to tika na ba minute be muke poto silisa lambio
kala mingi te awa des fois wakufaki ba musicien basilikaki mbongo ebimaki baleba mbongo bakaboli tchala mwana leki persona mesika zali alobi te ba oyo baliaki mbongo wana bakolanda na lokola singa matembele ye moko mutu liboso anandaki te komona te lambio lisusu aye kolanda prophète moko akoloba kuna te musicien mususu pe kala te akokufa ya munene akokufa po likambo tchala mwana lobaki oyo lisusu alobaki ainsi de suite yete yo ba musicien na biso toloba te malédiction wana ya kolia mbongo po na ebite soki yango nde mutu eza na base eliwa yango mutu ekosala te. C'est faux total hein? Espérance à vie à Congolais et ça combien d'années? 80 ans te bazo kufa na ba âge yo bat bakoko kufa hygiène de vie na bango eza ndenge nini omoni ba prophète de malheur ba bimika tika ba loba ba bana ba ta théâtre banini mais so tani nde muta kufi et pas na biso tension to mona kango ya kindoki mbasu ya kindoki tibele otozo bate ngana kende kinko na kende materi pa likamubo na meni ba misa nanga nati bango ba tensiomètre ko na songa omoni so na poto balingalo bana bino ke oyendenge nini okozonga te bino poto da bino wana to chalo kwa bana ba Kongo omoni zo na kini likabu bosombi bobo lya onkaka mungwa ebimi elengi na pilipila ya kubueta mais ozo kotisa mungwa na nzoto après année ko beta yo ngana mona médecin oyebi kachen boba benga papa kanza aki mécanicien atombola ka ba moteur yemoko mais suka nango colonne et doit moi défaut au monde auto benga pour ba otambola boy toi que ça m'a cassé ça défaut second le pour ça ni tu dois payer et loko biso et loko biksa ba koko na biso mboka ba ko lia matiti ba ko lia ba fruit mingi lelo biso to ndeni to comme na ba cancer mais to lia loko ba to ba lia cancer to lia ba cancer ba viande moko ya kota e fana frigo ba soso moko to benga ya donc to comme or kala ba to mbongo ba okufa mingi te pona akolia matembele akolia bitekuteku akolia viande comme ko la fête âge o bazo kufela so ba monike ba mise bazo kufela ba 20 ans ditoko ba ndeni bazo kufela ba 20 ans ba te mais bazo kufela plus de 50 ans to le bakizali comme un phénomène normal c'est un phénomène normal ça n'a rien à voir avec le kamondenge ba leki mbongo de fao ndenge nini boy ya chala mwana za makamadeni parce que chala mwana mona ki franco or pano mona franco faut que passe ba wabaza ba otiko kende okende susu alors et so koti bon comment yo sana mokilo mona okolota moko mona te yebena mona franco azo bise a pied injonction akepe ayembi pe ba injonction asaleli yango pe et lukile pe mindondo Luambo moko ebebi Luambo lukila biso ngo papa lo moti la biso ngo poteto sukisa ya te ma ile zaiki sengo mingi akoyambo mokolo molelo na kanisete yango penza ezaka motu ya soki tozana opoto yebaka toujours mingi to yebaka mingi tozalaki bongo na ye ezalaki bongo ebino papa Fabrice wa pesika te tolobi bo kende ko s'abonner na Mama Mimi TV na tela bongo ya YouTube bokota kuna bo s'abonner merci la bande ko nyoso ba ndaki biso mko yete on habite liloba suka poteto kabona bolimbisi OK na